kosala yo nde bazokosa yo. Mais à un moment na bino bato botalaka na bino bato bolandaka bato yango vraiment. Karine abunda déjà na ndaki Karine. Mais kitinga o bakari. Mutu mwa kiti ote. Terminal. Mais oui ba kitinga. Kasi biso bazana bakali to figa Karine. Karine soit sali na mobali 3 mois abimsa solanie. Et Karine soit sali na mobali 3 mois abimsa solanie. Et Karine soit sali na mobali 3 mois abimsa solanie. Bouchara maili na bino en place. Tout la face ya mutu moko ou déjà abîme sa réputation na ye. Problème na biso na ye depuis et banati place le comme lelo bino nyonso boyebi yango parce que tout ça là ba live tout ça là ngote parce que tout ça ni mamba usala tout ça là ba live oyo pona ko expliciter bino certaines zones d'ombre. Et dit Karine soit sali na mobali 3 mois abîme sa solanie. Et dit Karine soit sali na mobali 3 mois abimsa solanie. Et puis Karine soit sali na mobali 3 mois abimsa solanie. Non kalanda zonga. Soit sali na mobali 3 mois abimsa solanie. Oyo ebi soba oya mwana makolo combinaison oya mama kingabwa oya Karine. Est-ce que yo hôtel misela ba era na biso boye ke no sur le plan mayele. Tout le cas et qui vient voir ça na migi o mine bukana na mi visa o muyibi ya États-Unis na Karine o makolo communauté mama kingabwa l'île makolo basale kika basoba trio ya basoba afina na toza batamayeli différence na biso ya mwana toza ndenge moko te Karine basket wa déjà no combien Karine et va de loin, on va na tapis ou la taille basket. Voilà qui on a dit basket à ce moment-là que ça dit ça. Car il n'a pas la peine question à y va. Ça la pire esprit. Na ningia, moi na ningia réseaux sociaux. Na réseaux sociaux, na habité na camarade tous na collègues, na réseaux sociaux na collègues, na concert. Na tunika question. Ça va tu wana ou la taille na nzimité. Ata moto modi kebe personnel. Asalaki na numéro ya basket à bongo. Et puis depuis que Bakali na bota mati ajo na sabu na 26 ans, ni na sala 26 ans boinga Bakali. Karine obimi pena numéro 1 na bana basa makolo minene pe milai. Karine obimi numéro 1. Ata fie na biso mutu moni ki me pe son âme. Anola ta ba sapato ba commande, mais ya yo il faut look up plus que commande. Basket wana na nzimite ata 50 te ata 60 te soki eza ebele ba 70 80 et puis obimi numéro 1 olata ngope tala nde tolata ba basket ata basket monte po evanda ngafu basket omoni basket kuto fo evanda pene kango na lokole eza no kalanda omona ate mwa mbali so lati slim au sentiment que nous vandi au bout va bien en français près de corps ce que sur la type basket ils ont zé bakayo na makolo on peut se vendre lio ce que nyatani boy logo la bapine ya nini bapine ya caterpillar ningi vanda que nos sentiments et s'imposer vendre liwana ota sur description wana de ya yango ba bible yango ba osala kawana ya makolo ezala kate ya makolo ezala kate simbi mali bosola mwana basket simbi bututi olo baga na lobi muke na lie makolo nyonso na kaka ya yo Karine mama na ngai bana bambwa bakotaka Karine mami simbi yo nini simbi yo zala luka mama nango awa nga naza journaliste d'investigation nga investigation ezalaka partout
Ndo sapato nino yo la de la biso boy Karen. Biso ba osengo bandela audio. En tout cas, kama na mokilo mona makambo. Bota podela sila. Wala so mona ki alati. So moni ki no o definga. So moni ki o definga na mambo na luba eza lokuta. Like sa pointure ya sapat o lati oyo. Like sa pointure nango. So eza numéro 80. So eza moins de 80 na tiki ba live na tiki émission na tiki musala. Parce que o lati oyo eza 80. Eza 80. Mutu oyo no sombango lelo yem type singa numéro pointure ya basket o sapat o lati oyo. Maintenant pour nous ba lil soso abimi o lil baba abimi o lil bo abimi kasi yo lil makoloti. Lil makolo o to luka de Karine. Lil makolo alias mama Kingabwa. Ba o basket o sapato ndenge ni lil makolo lati. Ebi na tali yo penza. Na tali penza. Mais falo la tanoka ba chaussette la ba makaku o la tagawana. Explica yata ba tu ba kola ngo. Jango lil makolo sapato o to la ngai. Aliana sambe ngai. Bagala biso ko kabin sapato o la ta sapato numéro 80. O wana mosa ndenge nini. Depuis nga baka ina botama. Bali boso na mwana mosa na ti sapato ya numéro 80. Bakalendo. Oleki na bana mibali. Tu n'as que 47 ans, 48 ans. Dans 2 ans, ozokokisa 50 ans. Ngana na sana ngaya 26 ans. Combien? En 24 ans, pour la kokisa 50 ans. Nde na tika na 24 ans d'âge na mokili pour la kokisa 50 ans lokola yo. Sibo. Siko kolatelaki biso awa bilamba ya mwindu mama ya grâce mbisa kufi ngai naza shari ya bato oyo nasalaka makambo na motema moko motema poleli nakomona teke moto akosouffrir natala ye yaya ye yango Karine basket wana eza numéro combien oyoyo Karine ndenge akomi soko otali Karine boye na pire esprit botala kunga bonga solo bila motu keno bakali po 26 ans nanga nde na 26 ans na mais so na kitisa ta mokena kina na 24 ans tondima nde sur la course nga bien été sur la course so bila motu keno bakali ata na 25 ou 22 ans mutabonzima po naza fanete moi litame ezali moi miso ba chinois ezali moi misapi moi tentire moi ça va mais so otali Karine si bayebisi yo ke Karine aza na 70 ans 70 ans otia tebete ouais puisque il y a amona karibu na miswa amona karibu na miswa plusieurs fois lelo Karine akomi na 70 ans okotia tebete okotia tebete tala ndenge Karine anomi tala Karine anomi tala tande Karine anomi. Est-ce que soba tala elongi boye? Soba so no Karine boye. Soba so Karine a 25 ans ou 26 ans ou 30 ans ou nzima. Bota pote live. Moloba de l'exercice solo. Voilà no lala no pongi. No Karine ando yemba era. Azo sise eloka era. Aswaye mino. Parce que so tali Karine wa kote yo, ana na matengo ya mupanzi. Yana mapengo musala ya mupanzi omone twa biso nga nana nzela minu kweza ase nana nzela minu ya se me karisko ana mapengo oya awa
siko tanga zasi ba ko système mususu na kusala ondenge ni elo ko so sa te na sa ta ko sa tana ngako ba ko système su ba ton so sa net ya no ngo alors si c'est aboité Oh, alors c'est siko net ya ngore si ko tanga ma fenga na ye oyo kote yo oyo fenga oyo ezako vukana aswa era tanga zo si era awa ona batenga ngokutu tanga cha abacha bamanzanzana aswa era soko tali iloko ya era bien akaye bakalindo kibakali explication pour makambo yo kosala webi lelo tanga koti touche na sokola ke era boyeba tiope boyo obundi na era yo kari wana talo mulai wa numéro 58 wana ezokosa yo to munoko solo wana ko ezolumba na telefone ezokosa yo to salon numéro 56 bafanyana bambwana yo bakosaka yo nde bazokosa yo mais à un moment na bino bato botalaka na bino bato bolandaka bato yango vraiment kari na bunda deja na ndaki tali kitinga o bakali moto mwa kiti ote mais oui bakitinga zala contrôler na bamodérateur na nga oyo parce que neti bana minoko solo oyo oyo balinga kokomisa karine wana zala contrôler na oyo yebi karine so asali na mobali 3 mois abimisa solanier yebi karine so asali na mobali 3 mois abimisa solanier yebi karine so asali na mobali 3 mois abimisa solanier botiaka mayele na bino en place bafasi ya motu moko oyo deja abebisa réputation na ye problème na biso na ye depuis ebandaki place lokomi lelo bino nyonso boyebi yango parce que tosala balive oyo tosala yango te parce que tozangi mayamba kosala tosala balive oyo mpona koexplicite bino certaines zones d'ombre so baoya mwana makolo combinaison oya mama kingabwa oya karine est-ce que yo otelemisela baera na biso boye keno sur le plan mayele tolekaka bango ti ekiri na bango basanga na mingi oyo mino ebukana na 1000 visa oyo moyibi ya États-Unis na karine oyo makolo combinaison mama kingabwa lile makolo basala ekika bazoba trio ya bazoba nga ebi oyo yango karine batie era boye batie mpe boye yo obundi na era yo karine wana talo mulai oyo numéro 58 wana ezokosa yo to munoko solo wana ko ezolumba na telefone ezokosa yo to eza sentiment ya bato oyo bafandana bambwana yo oyo bakosaka yo nde bazokosa yo tie era boye batie mpe boye yo obundi na era yo kari wana talo mulai oyo numéro 58 wana ezokosa yo to munoko solo wana ko ezolumba na telefone ezokosa yo to eza sentiment ya bato oyo bafandana bambwana yo oyo bakosaka yo nde bazokosa yo mais à un moment na bino bato no kalanda na ngana na omona bangwana basa baswafi yo kofinga nani saratola te karini to okota mabele grâce mbizi saratola moni bato mibale babenda makolo yo yaka yo benda grâce mbizi alapsaki na mona poto grâce mbizi atamona bato na voiture na mboko kwanga permis ti mamema na mboko grâce mbizi a changé deux voitures biso nzomona sans permis sans mokanda karini yo osalamu musenzi eloko asalite moko yo amatie batie babenga oni tie bachateau rouge matonge yo atie bamatonge atie cité yo atie cité kokompare biso na bino te yo moto atie cité yo abungela banani ana poto bungela bakamarade yo baivete kalombo kuna bamona kokomplese ke oye poto bongi karini yo bongi te karini wana ofie matalana lobi no ezala nde ozadena ba 40 ans so ba 40 quelques années dans 10 ans à 5 ans soki ta combien des années okena 50 ans on se retrouve le quoi mère malou yo ko se retrouver le quoi Maloris la congolaise yo ko se retrouver dans ça wana yo pia pa mapamba ya tina to se retrouver banganda okoma mwasa ba mama nganda yo ya poto kuma banganda ni bo yo bungela banene ba internet oyo yo mutu kwa kabene ko vata Chantal oyo chrétienga Chantal Karine ko chrétienga Karine de na vie Karine je jure Karine siko tambo finga ke oleke na vie alokomi mukala babe mona komona bien Karine mokonzi yo linga mokonzi
na leki yo na vie na leki bino nyonso ti boko Karine non c'est non écart na ngata ka moitié car na ngosili ata écart non sali yango te Karine ya vie na ngai ba mbongo onyo na simba ka ti lelo na ti na okufa Karine hotel ma totema nana niveau ke Karine na za bien na mboko yo Odaki ma présidente ni no Chichi Chibola non aka ma présidente ma ndo kabelo bambo ko tuna Chichi Chibola e biso ayebi ki e Josiane les ambasuka yo Karine yo tama complexe internet bio lengi sango fa chanter pour nanga wa salité Karine bunga bola sanga donc Chantal l'accent mobile malonga na ndima yo l'accent mobile malonga singana na internet na mobile à maître ça fait 7 ans l'internet 7 ans tinelo ça bote mena botine mena bote na tifona na mobile na ngamdeli Karine la sanga mobile mo congolais bien oh va neta 5 ans ndima yo magana fina ba mabolo ba makata Karine na mobile à maître 7 ans asambela yo ne pa omoni kota pa Charles ba meko aibi nzambi makasi ba comment signaler votre tapoter alors signaler ba signaler donc à part ça votre tapoter okoyoka Votre live s'il vous plaît. Okoyoka na bo signaler te bokoyoka sina dodi bino bakizengi na bo signaler te okoyoka yo no kana zela te parce que mama bino te pour moi que mwana moko azanga mobali etula nzombo fia papa ma fia matala na fia nzala Karine yo na mboko de yote mata 20,000 wanja likidi yo moko o so mwa na ndota wapi yo si mwa expression si mata 20,000 euros 10,000 euros si mwa libala ba ko so mboko libala yo fia tina te Chantal makolo de l'épante tenga makolo baluka nyo voilà finga Chantal na Karine o futa ka nzombo ndako fia tula nzombo Chantal na futa ka ngana ko futa mobali ndako Chantal ngana ko futa la Tony ndako ngai Josiane oh sumaya okosi na nyaka mbongo okosi etula nzombo na Karine na Chantal émission ko na malonga on émission ni no chez Karine on t'a invité mais invité camarade on invité donc ma question ta maman ko tunie oyebi papa chéri Karine libola maman no Charlotte masoko maman no Charlotte moninga Josiane omoninga Josiane tana bota mtale mama papa Lutumba ya donc sana koto yo mokonzi ya si na nyaka mbongo okosi siko Karine ayo ofinga libola mama na ebo Ela etula nzombo na Karine na Chantal émission ko na malonga on émission ni no chez Karine on t'a invité mais invité camarade on invité donc ma question ta maman ko tunie oyebi papa chéri Karine libola mama no Charlotte masoko mama no Charlotte moninga Josiane tana bota mtale mama papa Lutumba yo mokonzi ya mona makangu bayebi yote mama oya za na Belgique mama Shadi Sharufa ayebi zemi nanga na poto mama Shadi Sharufa nanga doktenga kende kotuna mama Shadi Sharufa za na poto kufita za bomoi ayebi so kie Josiane mado wana zakinani mado baneko kabeba mama Shadi Sharufa ba mbongo na poto kamada mama biso mama zo ya poto zo kabeba mama Shadi Sharufa bilamba yo Karine libola mama na yo masoko Sofia compenser tina te kiko tuna mama Shadi Sharufa biso kie Josiane kiko tuna nga mama na yo Charlotte mto bimisi Charlotte nga mama na ba yemba ye pa luambo ayemba nzemo moto ba nzemo mama na ba star kiko tuna ya chuchuluambo profite mwana lomo Matiati mama na ile déjà star mana eko akile ba age ba 15 ans ba 16 ans amona kasavu mama na pote ba haute jazz mama na ayebi ye ba kasavu ni swahili mado ba musicien nyonso mokili ya Congo bayebi mama nanga Karine mokonzi to yebo yeba pa mobutu
yo eko diembela mokonzi karini wa mokonzi po bagi mokonzi babimbi betaka tolo te bagi mokonzi wa biso toyebi bana mokonzi babetaka tolo te abota poto yo mama no Charlotte libandaka leso solo kwa seso masuba karini yo tanga komplese nga mwana mpona ki mwana star mama nanga mo star moto ayemba numéro 1 ya Congo Lwambo Maquette numéro 1 ma mère karini libola mama no masoko mama no lakisanga nzembo moko bisemo ko yemba Lwambo Maquette ayemba tata na yo soki mutata no mokonzi ebemba mokonzi akufa na cimetière apola lakisanga nzembo ni oba yembele le papa Lwambo mama na bati ba yembela papa no mwa musala mama nanga karini oyebi nzela mama biso ti oyebi siko nga so star nga mwana mama biso na bayemba tu comprends donc mwana star déjà yo bimisa mama bina yaki nani yo ti mota wa mama nanga mokonzi na yana libata tamusu mutasalite tamusu muntu mwa panga pamba wako kola na sui bana mubutu sui neno yebi pete tata na yo soki mutata no mokonzi ebemba mokonzi akufa na cimetière apola lakisanga nzembo ni oba yembele karini mokonzi to yeko yeba pa mobutu yo yeko diembela mokonzi karini wa mokonzi po bagi mokonzi babimbi betaka tolo te bagi mokonzi wa biso toyebi bana mokonzi babetaka tolo te yo mama no Charlotte libataka leso solo kwa seso masuba karini yo tanga komplese nga mwana mpona ki mwana star mama nanga mo star moto ayemba numéro 1 ya Congo Lwambo Maquette numéro 1 ma mère no kalanda na tena pose na bango nyonso nde bafinga mabole omoni ntango nazolobaka batukia j'aime déjà lobezaki jebezaki iya na batanyo so lakisanga retard wana peso ezalaki iya eza baaudio ya iya eza lokuta bashino bofungula makutu boyoka baaudio ezalaki no kalanda si baloba mpe bayo osala analyse selo baaudio oyo oyaki na wo eza lokuta eza monte biso montaki yango eza iya ngamu na monta baaudio wana